maman, ma recette na biso ebele. Écoutez pour la biso yango. Nazo tikango. Nalata moi robe pour nazala. Le sako, ba papa, ba maman, balandi nyonso ya Belinda Benz TV, bande konanga, boni bino. J'espère que vous allez bien, ngapé ça va par la grâce de Dieu. Alors, lelo, na tongo, na lamuki, mama na katiandako, na bimisa biloko kolamba, me, na zangaki, ba biloko pe belé, ou ke fale na ki somba. Nga wana na bongami, na ke na sombi, na zongi, na bakos nanga, yango na zola kisabino. Tokoti dans la cuisine de mère mo ba mama na kolamba bitekoute kunanga bomonaka na sukolaka na tiaka na congélateur et bitekoute ku na kotiango nzombo na za nzombo langa ya muke me ya mobimba na kotiango eza na mai tokolia légume na biso na makayabu oyo ya kisangani makayabu ezalaka gu makasi voilà ba mama tokolia makayabu oyo nasi na sukoli na bongisi donc na lekisi air on sololi na ya jolie ma petite sœur mais na bane quand même ko sala malgré to sola na na osala donc biso to lia makayabu oyo ya kisangani akenda na kisangani na liaka yango ya okalinga non c'était trop bon ko kalinga ka ya pamba yango na osala ba mama biso to lia yango to lia na bitekuteko bana bakolia pat na mapapo asoso nde na lakisa kibelo lelo pe kaka motivation dans la cuisine ba mama nga bakwa na koti boye na koti na sala na vite fait biloko papa afoso ka ye eza nango rapide akuta biloko ebeli après na bandi ko assaisonner ba viande na poisson biteku na biso ba mama tokosala yango simple tozaka na besoin ya ba aubergine o ya Afrique solo na ail oignon oyo ndembi oignon yango nazo sala na ail tokobakisa tout à l'heure bomona na obakisa poireau mukie po esangana na ba légumes na biso na mbisa okauka moi huile mukie et bouillon et puis c'est bon donc awa nazo kata ba légumes nyonso ba mama na lekisi air na 8 ans na ngai tokomi 16h30 bana basi bazongi fale baya okuta na sali bango biloko mama na asisi kolamba te désolé comme ba grand garçon bazoluka bango mo bakiozwa bale ba céréales ba mapa et voilà na vivre ma tonanga siko na sisi kokata ba biloko nyonso na kati na zui bitekute kuna biso yango ba mama na tiango na moto nazozwa sikoyo bicarbonate cuillère moko à soupe na otia mai na otia bicarbonate et puis na otika yango mwa mukie kaka mwa mukie po lemba mingi te après na olongola yango na sukoli na rincer bicarbonate yango nazotia ba mama et le reste bozolanda na ba image bande kolanga. Bana basi baye il faut vraiment la bandolamba mbangu po kalaté papa foizo ya l'école et dans la combo mo boye babenga makaya boye kisangani ba mama ba Swahili boyebi kisangani ou bien goma et dans la combo moko
Oh, maman teta a memela inga ngo alobi mabel. Babenga ngo kombo moko ezaka cher. Moi likayabu mokie boye soki combien. Donc j'espère que tu lis bien. Merci encore maman tete. Na bandi okalinga makayabu. Tout de suite na otia bite kote kuna mo. Makayabu elengi nango ba mama, il faut ekalinga ma vraiment bien ndenge bomoni. Aubergine, oignon, ail, na oignon vert. Yango yo, nazo banda koyo kotokisa yango. Wana ba maman nazo kata ba légumes o tokolambela bitekuteko. Na kati nyonso na lakisa bino ba aubergine to na expliquaki na eko bakisa poireau na mélanger yango. Tango tosilisi kokalinga makayabu na biso tomoni ebimi kitoko ba mama potala ka couleur nango. Atoli yango ka boye na pilipili eza vraiment na seben. Alors nazwi sikoyo demi verre ya mai na ye kotia na ba légumes na biso et puis na tie cuillère moko ya bouillon de légumes. Tokotika yango etoka. Kotoyo pe nazo sala mwa sauce pona makayabu. Mwasi na mwasi mama okolamba ndenge mobali na yo alingaka yo moko to pe bana na yo. Makayabu wana koyi kolia yango ka pamba menga fona sala yango sauce po to lia yango malamu. Alors nazwi nano oignon, ail na poivron na tia yango ebanda kokalingama elemba po nazo sangisa yango na mélange ya paprika oyo na simbi na maboko nazo tia mwa moke po biloko na biso ezala na saveur ndenge nga na lingi ezala ba mama. Yango yo nazozwa cuillère moko na kotia yango. Na tiki ka bongo te ba mama na suki bongo te po toza dans la cuisine de mère mo. Nazwi sikoyo aubergine grillée. Na bite kuna biso totie ba aubergine o ya fruit ya frais. Oyo pe eza frais mais ba grilla yango donc ba grilla yango voilà. Et eza na saveur moko te bandeko nanga. Yango nga na lingaka so na olamba biloko ebele, mwe loko ne loko eza na mwa goût nango moko différent po to lia kitoko. Olie biloko nyonso to tia yango kaka ba épices na ba assaisonnement moko. Voilà sauce nanga ya makayabu ma maman. Na sangisi yango aubergine, to moni aubergine esi lemba, esi bela et na tia yango paprika wana na ba matungulu kande tozo mona ba mama. Oui, les akara mukie to tiango huile mingi te. Na komi sikoyo ko balusa ba makayabu na biso na zo tia moko na tiaka yango ba biloko kande bozo mona ba mama bozo tala et na suka nango o tie vraiment moi mai mukie ba mama kande bo mona sikoyo kutu mai ezati. Moi mai mukie vraiment donc mukie ba goutte po kaka mélange wana na makayabu na biso sangana et tozi mwa pilipili to bakisi to kangi moto. Voilà ba mama to komina bitekuteko esi elembi to moni ba aubergine nyonso elembi na bakisaki pe mbisa okauka likolo ba mama ngai pona mbisa okauka en tout cas kotiaka bongo na koka te donc mbisa kokauka ebeli na ba aubergine na biloko nyonso. Elle n'a moni vraiment elembi ba mama. Tozu suko bitekuteko na biso totie likolo totie mai tozui bouillon totie et puis toyekotia huile muke ba mama. Tobakisi pilipili tobakisi pe mwa poivron ngala ninga kolia ba poivron minene bon na sepela kolia ngo mingi. Yango yo bilubu na biso ba mama bino mo botala bitekuteko oyo ebimi kitoko makasi ba mama. Non, ebimi vraiment kitoko ba mama. Eza nango na tomate te, eza rouge te, to sala yango ka boye. Na lingi pe mai ezala mingi te, ezala mwa kande to mona. Donc na idée nanga déjà nde na linga ito lia fallait ezala ka boye. Mai ezala mingi te, donc poto lia yango e umela pete. E makayabu yango ba mama.
meka kolamba boye ndeko nanga okosepela. Vraiment vite fait, recette moko ya vite fait na sali boye tole kitoko ba maman nazo yebisa bino. Ba maman, toujours dans la cuisine de Mermoz, motivation dans la cuisine ba maman. Biloko na biso ebele na ina chama ya semoule pour papa fois ça e. Na la bino ndenge biloko ebeli et émission oyezo landa ba maman toko sala marinade ya poisson na viande. Poisson ezali, viande eza, dans la cuisse de poulet, tout ça la marinade nango. Alors, pour rater ba maman, c'est bon mon émission. Aubergine, on a saleli na makayabu, yangoyo, aubergine grillée. Très bien, surtout ceux qui sont dans le bloc belé quand on est dans le bakayo sala ba maman. Moko photo variaka, ils appellent malam pour la santé et ça change aussi le goût. Et puis, na saleli sous oyo. Awape eza na aubergine na poivron rouge paprika. Merci ba maman. Tukutani mbala sima pona ba émission mosusu. Nzamba pambola biso nyonso. Bye bye.